Na como ya tata mwana pe mo moso. Papa. Tosei boni ici. Papa te bana tongo tina tango to tango ni malamu te. Na maloba na biso na koyoka. Na komona. Na etango ni papa tosei yo kokoni biso. Lelo ezali mokolo monene le 3 octobre. Nzambe na ngai ozali nzambe ya mawa. Toyoki mateye lekile sikoyo. Toyoki message ya bana na yo. Yo kolebisaka biso ntango nyonso. Mokili oyo tozali ezali mokili ya masumu. Papa tosengi kokolonisa biso. Epai na yo tata Nzambe retard ekozalaka te ya solo biso moko topesaki retard epai ya monguna me naza na eliki ya papa ete moko akomi kocomprendre esika nini likambo ebebeli papa soki oyaka kaka mpona bato malamu mbelo oyaki te mais soki oyaki ovandi na biso po etobimisa biso na likulu po opetola biso toza baambassadeur ya solo papa esika bana no bafandi satana kozangaka te mais toza na eliki ete elonga ezali pamba te ntango yango esi ekoki bolongola biso ya bonzoto botia molimo po tozala na likanisi moko tobengi kitwani tosepelisa bino banzambe na biso ntango ekoki tosolola papa azala na biso banda ntango eti ntango ekoya na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen na kombo ya tata mwana mpe molimo santo evangisme oye papa oye tata molimo santo oye tolali matei ndenge papa inspecteur asili kolesa biso azalaki très profond na maloba na ye to na message na ye ya lelo ya solo batata na bamama tolali na banzembo ye asili kosenga na matei ya lelo mboka oyo toye ezali mboka moko ya pasi nazalaki tout le temps koyoka papa azalaki koloba to papa kulutu to papa mfumambanza satana soki atamboli mokili mobimba ayaka kopemelaka wapi na Paris ya papa Simon Kimbangu soki atamboli mokili mobimba epe mone na ye ezalaka wapi na kamba batata na bamama tozali baambassadeur ndenge tokoyembaka na banzembo na biso toyaki na mission moko bien précise mission yango ya solo tokokisa yango nani te mwana Nzambe bakokumisaka ye ntango nyonso surtout biso bato toye na lipai boye libaya ekotiama to ekotiama te batata na bamama ya solo na yoki moko alobi tolebi me tobongisa esiko etikali soki totie koyinana biso na biso deja tozali esika moko to tosamelaka paroisse moko toza kolobana te ndenge nini tokozwa balinga mosusu Nzambe alingi ete biso bronzo totia libaya biso oyo nyonso tobengani bakibangiste me koyina eza makasi soko omoni moninga auti paroisse mosusu alie oza kotala ye misu mabe kutu kotikele place
passe. Mais les lots tous allez tolérer. La tolérance n'est de nyonso. Nul n'est parfait. Biso pense aux aliawa sur qui tata qui dit que Camerounais na limite yo. Na limite vous avez à 100%. Donc aux alabiso nyonso tu na ba photo to sala batango nyonso. Batata na ba maman. Nzamba ni biso bolamu. Nzamba ni biso mingi. Ça la paix à la tine vert blanc. Aïe, vous faites la mission de l'eau. Dès que vous avez votre méchant, il y a qui c'est pour moi la politique avec vous. C'est-à-dire que vous avez aïe, vous avez Nzambé. Mais vous avez Nzambé, vous avez discerné et exalté. Mais là-bas, c'est tout ce qu'il y a de musicalité. Donc, on va la dose à la sala. Oyo mokonzi na biso alikomba azali kosenga biso soki alobi osala biso tosali sans hésitation mokande batangeli biso tosexécute mais soki tobandi kosala baketiketi ndenge tolobaka baanalyse yango nde ezali mpe kofrene makambo ebele nzambe alobi ata masumu na yo ekomi motane ngai na kolibisa toyoka to toyoka te batata na bamaman dirigeant ntango tolobaki na komwa tata mwana mpe mosantu bango misato bavandi bayoki nyonso elobaki kati lisika ya solo etumba ezali makasi bino moko boyebaka nzembo yango etumba eza ya koliko me mpona kolonga satana eza likambo moke batata na bamaman mutu nyonso azala ekeke mutu nyonso azala na mayele na ye po tokosama lisusu te tokosama lisusu te te bipai tokuti eza mosika tozali kokende 2015 etikaki esika makambo nini ndenge nini mpe tokosekisa yango tokokota na 2016 centenaire ya papa Fumambazi oyo tolobeli kolo Yesu papa na kamba lobi le 27 mai tokoinaugure musée na biso ya solo batata na mama wana kosilisa yango ezali likambo moke kotia mpe libaya ezali likambo moke c'est-à-dire ntango tozalaka tosali baprojet ya ndenge na ndenge biso tolingi tosala boye nayebi matisisa limiki esalama meme na Belgique esalema po toluka espagne esika matisisa esalami mais soki tosali yango na bolingo te biso nyonso batata na bamama c'est-à-dire tokokosala na baprojet kitoko nzambe akolinga te ya butiri ye moko akofrene yango papa te nzambe alingaka kalo kitoko eza boye te nzambe alingi topesa ye eloko ya kitoko oyo ezali ke ntango tosali yango na bomoko na ntango wana toekrase mitu oyo etikali tozala na kobanga te biso banso tokanisa mpasi ya papa Simoki Mbangu amonaki mpasi papa Kulutu bajuge bango batata na bamama mama mwila yoki mpasi bapapa bamoni mpasi lelo oyo tokanisaki ete tokwalege tâche ya papa Simoki Mbangu kiangai na biso baconseiller mais ntango mosusu likambo yango oyo moya koloba ezali te nzembo ye tala kwa mikulu tala mona kwa mimonaka koreki moto ayembaka yango c'est-à-dire natalaka kaka bino namonaka kaka bino papa Simoki oloba eloko te aza koloba eloko te pamba te mawa motema na ye ezali epai na biso tozali na vache mère te batata na bamama vache mère wana ezali te biso baye tozali na poto et plus précisément bana ya Paris parce que les plus grandes paroisses de Rome se trouvent où? À Paris. Awa na biso nde nakenda bamboka mosusu po bakoma ebele lokola biso kamwa mpasi moko mona na mane nyonso basanganaki me balekaka biso te
parce que nous avons une mission spéciale pour le Bana Paris de Kokokisa. Et Kokokisa Mate, Kokokisa Mate. Et Kokokisa Mabatata na maman. C'est-à-dire la sata na salini et longue et sali. Et ça peut bien. Et longue et sali. Zaba Kokosa Kate. Bisoto Salakana Bikundele Makasi. Tolonga satana tobosa na makamu nzembo ya tulishaji kako yeye ngana mtu yake tobosa mahali susute mbuyana yo dosemina tolonga tikaki nous sommes diplômés d'une bonne école par rapport à d'autres confessions. Pourquoi tout partira de Paris? Nous avons une mission à remplir devant Papa Simon Kimba. Et cette mission-là sera faite, qu'on le veuille ou pas, ça va se réaliser. Mais si vous avez maman, papa balaki koloba yango, alobi maman, vraiment je vous envie, parce que ce que vous allez vivre, je ne serai peut-être plus de ce monde, mais je serai présent, vous ne me verrez pas. Yawana batata na maman, tosala musala, soki papa Simon seri, tosali, pambate, batata sibayaki, basali nyonso, kaka biso tosali kosala, finissage. Moussala finissage, elle n'a pas si, et ça n'a pas cité, mais ceux qui sont automatiques, Bolivie, ça n'a qu'à moulaï, mais parce qu'il y a solo les 2 heures de journée un peu spéciale, Nayo Pendeke, Papa Kaza Dobimuna, Zambé, Alimi Sondi, qui magise mon yé. L'aime sous ma sévère pour la tête. Nayo ma télé, la jeté qui. Fakioye. Bana bokosi oye. Aïe. Mokolo wana veut dire ngana ndingaka me makaliso biso na nzambe kokani. Et kokalité soki nzambe na kisaki biso nyonso. Ketango tolali tolamuki mais malheureusement nzambe asalelaka na ndenge na ye. Témoin ya nzambe ezali nani? Témoin ya mutu nani? Soki alakisaki biso nyonso oyo nyonso mibengi kimbangiste tozali awa na kati ya France. Soki alakisaki biso pene nayebi te place oyo mwayebi totoyaka nzambe eza te puiske tokokokana biso te mais lokola likambo yango emonanaka te nzambe lokola azalaka kaka toujours na besoin ya mutu
wazala témoigner pour mukolo wana likambo soki kwei moto a témoigner ya mwana bakivangiste lelo biso tozali ba ambassadeur baccrédité biso na France eza na tina même les ambassadeurs oyo ya mokili ntango bakendeke bapays soki oyoki moto wana azali accrédité na New York to na Washington ou bien na France eza baposte moko clé par rapport à baposte mosusu eza na mo mpe kaka ya solo important mais il y a des postes clés oyo ezali important par rapport à d'autres postes. Donc biso nde toye awa biso nde topartira de Paris biso tofali awa mais ntango tokobima makambo toyoki otire toyoki na biso te makambo bateyo lokwa bateyi te tokolobana te tokotongana totika nanu makambo wana tokosana yango tosepelisa nzambe na biso oyepa kosepelisa biso toyokani banismo ye akamekolombendeki lelo menazali semo makasi pamba te temoye kolobeza te ntango misala ekobandama tokimi bomoni makambo yango